Kinshasa Mbote, merci pour la confiance en fidélité. Vous êtes tellement ebele ya kolanda solo la plus ya mokola lelo semaine ezala ki marqué na belément ya kitoko ya ndenge na ndenge sélection et salami na Serf Luzolo. Ezali parmi les grandes arènes du continent africain, Stade des Martyrs de la Pentecôte, avec 80 000 places assises na yango. Chaque année, Stade des Martyrs et Yambaka événements belé, à part les rencontres sportives. À l'instar, il y a des événements politiques et culturels. Week-end eleki, ezalaki tour, il y a chanteur, il y a gospel congolais. Mike Kalambai o yazalaki na production. Kasi oyo elingaki ezala fête parfaite. Et bon wanaki na drame. Avant même début ya concert, babouskilade et éclataki entraînant ba perte de vies humaines. Et nous avons 7 enfants qui sont décédés. On nous a mené des gens morts. 7 enfants qui sont issus au niveau de la mort. Donc, tolinito banana linga la boy. Tozana bana awa ba memeli biso awa na centre de santé Vijana. Toza wanga docteur Alain Makinis, docteur Mbuta na docteur Mokanzo na ba infirmier tozana bangwa. Babana ko mena biso bana banda na 14h. Ba memeli biso bana 18 baza vivant, 7 baza kokufa wana. Ba parents nyonso bazoluka bana o ba zongi na ndakote ba ki na concert ya Mike Kalambai. Boleka na centre de santé Vijana na Lingwala. Référence RTNC. C'est beaucoup comme na RTNC wana na pembeni ya sote muto wana eza pembeni wana botunu wapi centre de santé ya Vijana. Bakolobela bino boyo wana boyo koluka bana. Rendu sur place na Vijana pour na palper du doigt situation, ministre ya santé Roger Kamba a salaki communication Oyo. Le constat fait ici, il est assez amer parce que ici on a trouvé 7 corps, il y en a encore 2 autres ailleurs, ce qui fait un total de 9 morts. Et il y a eu plusieurs blessés. Natournaye, ministre ya culture et art, Yolande Elebe, a rejeté qu'il faut d'abord organisateur et événement. Lorsqu'on organise un événement, il y a des cases qu'il faut cocher. La première, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est sanitaire aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir 1 ou 2 ambulances et d'autres choses. Mais ça, je crois que le ministre de la Santé pourra en parler plus longuement. Je crois qu'il est temps, pour ce type d'événement, que nous puissions mettre en place une régulation claire. Et si les cases ne sont pas cochées, l'événement ne sera pas organisé. Nenge mokope pour le gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba o ya kitaki kuna pona ko rendre visite esika wapi moko ya ba victime abetaki mwa lisolo 15 ans ba côté qui belevi qui en kima na bombi saki pona protéger téléphone moko na banga mulenga ndi na bunga saki ye abanjo menacinga pa zonga saki a boto nga saka tindi kinga na kyo beta mutu na beta onde bazanga saki bakela jeune moko ya que je suis na saki téléphone ils te vu que na mutu ndi na ndia ko na soma téléphone donc na se retrouver bango na yo na kobimana ye gouverneur ya ville province ya Kinshasa atalisaki boye. C'est une crise que nous gérons depuis la journée. Les équipes étaient sur terrain pour essayer un peu de voir, de gérer les catastrophes qui s'annonçaient déjà. Moi, ma tournée, c'était pour suivre les instructions que nous avons données aux équipes sur la prise en charge. Et ma présence, ma tournée, c'est pour les rassurer de la prise en charge que les victimes en bénéficient. Au lendemain, il y a événement suite, il y a un incident malheureux au Salamaki, dans le Stade des Martyrs de la Pentecôte, causant la perte en vies humaines. Sur instruction, il y a première ministre Judith Sumi Mwatuluka, ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion de crise auquel artiste et musicien Mike Kalambai a participé qui paie à Talisaki Boye na Kobimanaye. Très simple, nous venons sortir na réunion de crise avec le VPM sur instruction de la première ministre. Il y avait également la présence
du ministre de la Justice, le ministre d'État, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales. Voilà, la culture était sûrement représentée. Et nos apaisements, les enquêtes sont lancées. Et je crois que toutes les précisions que nous serons apportées dans les heures qui suivent, soyons tranquilles et on est ensemble. Merci beaucoup. Pour un rappel, tragédie Oyo ezali lokola Oyo le kaka lors ya concert ya star ya musique congolaise Fally Ipupa en octobre 2022 kuna pe esika wapi babuskilade et kozaki plusieurs morts. Kasi sengeli boye bake ministre ya justice a suspendre l'activité nyonso Oyo ezali non sportive na stade des Martyrs de la Pentecôte jusqu'à nouvel ordre. Et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que des organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement, nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là et il va suivre de très près tout ça. Entre-temps, banquette ezali ko salama, mais question etikali ya koyeba nini ezalaka à la base ya ba drame à répétition Oyo. Dossier à suivre. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer yango ke Passer Mike Kalambai à côté na cour de grand. Lelo toende honorer Nzambe. Ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors tobetela Nzambe maboko s'il vous plaît. Ngai na lingaka nzembo moko. Kolo Yesu yo mwana ya Nzambe. Nayebi likambo ya difficulté wana. Mais boyeba que ezali simple te. Ezali likambo esengeli ko aborder avec beaucoup de prudence, beaucoup de méthode. Parce que boyebi par exemple na côté est na biso. Kuna tozali kaka na bandeko na biso te. Nayebi bino plan ya Monguna ezali kosala biso guerre ko déplacer la population ndenge boyoki baza près de 2 millions autour ya Goma bakimi ba localité na bango pe ko kotisa ba population ya sika lobi tant tokoya kozwa paix parce que toko gagner paix wana je vous le promets lobi tant tokozwa kimia bandeko na biso bakimaki bitumba bazongi basangani na ba population oyo wana balingi batinda topesi tolobi bon likamba double nationalité congolais nyonso double nationalité ale ya komi congolais bomonite que tozo fongola porte na Monguna na pesi kaka exemple wana projet mususu difficulté mususu ezali oyo ya ba congolais
oyo bazali penza ba congolais te. Na banzi bolandaki tango ya mabonomi moi ba nungu ezalaki qui est congolais qui n'est pas congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces Congolais-là à certaines fonctions. Donc ça aussi c'est un problème. Donc on a que le phénomène il y a nationalité ezali ko senga to analyser yango na kimia nyonso sagesse. Parce que moi, je contre que même un étranger, à Oumeli, na Congo, a comme un Congolais. Je contre, d'ailleurs, je favorise ça. Moutou, à Oumeli, chinois, libanais, français, belge, qui est resté au Congo, qui a eu ses enfants au Congo, qui a ses activités au Congo, pourquoi pas à comme un compatriote na vie. Mais le problème est qu'on s'oppose si Koyo. Il y a accès à certaines fonctions. Ah oui, Ayambamaki, Lokola Roi, Lobby et l'équipe, plus précisément, Mokolo ya mercredi 31 juillet et l'équipe, na ville ya Kisangani, chef-lieu ya province ya Chopo, Yenani, l'argentier du pays, le bâton de Moïse, ministre des Finances, Excellence Doudou Famba, Bakisela Kaye et Kabola Bitumba, Azwaki Akei Moko, Din Yaranaye, Din fils ya province ya Chopo, amemaki immense foule oyo, ba compatriotes na ye, ti na place de la poste, et Sikawapi a s'adressaki na bango. D'entrée de jeu, l'argentier du pays, Excellence Doudou Famba le bâton de Moïse, a remercié qui babiton ya province Oyo pour Nandenge Bakordaki en masse bavoie na bango na chef de l'État son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o yazalaki ainsi réélu lors ya ba présidentielle il y a décembre 2023. Na yena message moko ya kopesa bino. Message tozanango ezalaka moko. Ezali d'abord kopesa bino merci. Merci pour vos prenaki mokonzi ya mboka mwana na bino makila na bino Félix Antoine Tshisekedi Fatimeto à 80%. Omimeta na maboko bana chopo. Ovotaki awa plus de 80% mokonzi ya mboka. Ensuite, les bâtons de Moïse, Excellence Doudou Famba, exprimaki gratitude naye envers le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, pour la confiance oyo a plasaki naye na koko Misadine fils ya province ya Chopo oyo, membre ya gouvernement na poste ya ministre des Finances ya République démocratique du Congo. Et puis on a télé liboso na bino, mwana na bino. Ye mutu asimbi sheke, zabogote. Chopo bino nde bosimbi sheke, zabogote. Banani basimbi sheke ya Congo. Banani basimbi sheke ya Congo. Il faut sikoye mona na misala, zabogote. Aiko vile. Utsape mele mikolo. Fatimeto, merci. Il faut tout mambo yana absasa. En parallèle, l'argentier du pays a talisaki engagement au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le développement de la province ya Chopo. Mokonzi alobi boye akoya lisuma na ba promesse te. Tobenga ye soki tozana ba caterpillar na balabala tozo bongisa nzela ya koya. Toki nzela zo bonga te ya oya te. Alingi so ba histoire te. Alingi tobenga ye toki nzela o ya biso ya ba ngoka
babandi kotia makadam alingi koya soki aéroport na biso esili alingi so ba promesse te azana posa tozala na ba action po yaya tokani iloba lobi ya mwana lobi yebisa bango bino na pesi bino mukumba bo banda action bino gouvernement to bo banda action ndenga na esiko na terrain po tolingi so ba promesse te tokani tala tangu tobengaka ye ekabola bitumba ezalaka pamba te kasi ezalaka po abundaka po na komaterialize vision chère ya mfumu ya ekolo Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo d'Afrique. Hey yo, oui. On les a envoyés soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Après sortie médiatique, il y a ex-première dame, il y a République démocratique du Congo, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, épouse, il y a sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, dénonçant présumé attaque à résidence familiale, il y a GLM, situé dans la commune, il y a Gombe, bah, réaction et Komiko Bima de partout. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Hein. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Pointé du doigt, élément, il y a force du progrès, il y a parti au pouvoir, babimaki na silence na bango po na couper sa version des faits na bango bolanda. Tozo marché ndenge totambolaka na mboka na biso ndenge ezalaka to bandai ko uta boulevard Tchatiti tozo ya vers GLM po tobima hotel Wotana to komi liboso ya ex-président tozo leka bafaser na ye o batia na immeuble o bakanga ya GLM bangonde babandi ko agresser biso ko finga biso bon tellement que déjà la population etambola ki bino moko bozo mona masse ndenge ezali na mei ko calmer base donc comment déjà ba ko benda na ba policier na ye ba beti masase belé kuna lokwa na est donc yango to comprendre que mboka oyo ezaka na ba parti mususu basomba na ba étranger oyo biso bana mboka to kotambola te to eza ndenge nini. Donc c'est-à-dire oh non surtout Olive Bazolo déjà ba mensonge fabriqué biso na Olive to mona ite biso to zo le kalibanda na balabala ya l'état en cela to bina lupango na été. Donc c'est-à-dire oh azo ça les ba mensonge donc vis-à-vis ya koleka na biso ba militaire na bango nde ba agresser biso ba policier oh bazaki ba gère ba lata de police ba beti biso ba masasi ba image ça so alingi abandoluka ba mafia na ba lukuta moko ba mensonge ya papa bazo fabriquer pour na base biso pe to kondima te po toza pe ba yimboka toza na droit ya ko réclamer ba droit na biso to simbi ete ati ko pose la biso makambo force l'hypothèse viva merci beaucoup. Pour Madame Marie-Olive Lembe Kabila, destruction, il y a clôture, il y a concession, il y a ancien président, il y a République, et pas il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'époque vice-ministre, il y a défense, et Zali à la base, il y a incident Oyo. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui selon, entre guillemets, les informations reçues, et ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie
de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. Accusation réfutée dans le mouvement de libération du Congo MLC, parti cher ya Jean-Pierre Bemba Gombo, Oyo à travers communiqué de presse, Basengi na ex-première dame a retiré l'insinuation naïe contre leader Nabango. Au lendemain, il y a événement. La police nationale congolaise basala qui descend sur terrain pour procéder à déguerpissement. Il y a immeuble Kamoul Nenge Awa. Commandant il y a ville province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a expliqué. Nous avons eu le temps d'étudier, d'analyser la situation et de la porter auprès de tous les acteurs qui pouvaient donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier était comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Camoun et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République ont fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. Là, nous voudrions remercier le président de la République, chef de l'État, par son impulsion et toute sa hiérarchie et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous y sommes là. La population d'ici peut bénéficier de ces quartiers et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence et qui va continuer à rassurer toute la population de ce coin. Et c'est là, je crois, jusque pendant toute la période qui vient. Tala! Allure oyo makambo oyo komi kokendele eza mabe makasi. Yango tokosenga na ministre de la justice alandela dossier oyo kitoko afin que ba vérité bima ba coupable bakangama po toboyi distraction. À l'heure où Mokonzi ya mboka Fachi Beton azali kobunda pona ko restaurer kimia na étendue mobimba ya territoire national, à l'heure où Mokonzi ya mboka Fachi Beton azali kobunda po na social pe conditions de vie meilleures ya ba Congolais. Dossier à suivre. Je suis personnellement contrarié et choqué de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. Au lendemain, il y a attaque à résidence. Ancien président, il y a République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, na Kinshasa, na ba membre, il y a Force du Progrès, Oezali structure de jeunes affiliés, na UDPS, bazalaki délogé lobby eleki na base na bango, situé na Gramalik, na quartier Manenga, na commune Yangaliema. Na élément, il y a la police nationale congolaise sous le commandement, il y a commandant, il y a ville province, il y a Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Ah bon? On va locataire, ah, vous les avez locataire à louer ça quand même. Na bato ne bana kate, na bato bazali. Opération Oyo ezalaki
à la satisfaction totale ya population ya quartier Manenga na commune ya Ngaliema oyo batalisi ke bazalaki victime na ba acte ebele de la part ya ba force du progrès. Di progrès baza banani kabila batale bagate bagate kabila pona nini bati to fana kima to banisa foto le bali patolier to bali madame tolier banga bitwa na moko yo to baza baba victime du progrès etali bango bazonga soute ba mona soute le mi film oh bole mi film na ndenge nini ah ko ma police ça c'est nous soit kangi o ando za boye ah oui ah ko dina kazi ko tana total kuna eza sorti auditeur za kuna batape baza kuna nyonso unitaire na ba kuna puza na kati kuna balongwa baza so ati ba nyoko libiso sa elote ba emba ba kanyo na ba papa bazokanga ba beta ba yokamwa ata ba soda ba beta kubongo de civil a beta mninga ne civil kwa abongwa c'est là on a osenga sous cette ici a petit peu quand on a ba soda bazaka wana parce que ba soda ba complice na ba ba complice na bango si c'était à 0 mètres si c'était à 0 mètres open pe ko la police open ko kangango ko kesu na mbata ko la nation général parce que ba général tout parce que ba complice na bango ba ça que loko ba soda les soda civil azokanga e bango hypocrisie force hypocrisie mais l'état dans l'état c'est la loi toujours la loi on va commander PM donc bango bakanga na ba soda na soda bakanga na soda baktia pe na kacho au futi pa man ko bima moi c'est on va so bazoya bango ba uti mamla bango bazoya bango ba bimi vraiment chef na sepeli balobaki te l'état a l'état te bango ne ba parti te basimi mboka nyoka ne mboka ya mboka l'état ezala policier ba beta policier ba beta soda ba civil kuto lobate ba motar ne bazabwe ba koma basina bango bango longwa te bango abasa la police ta komina Ngalema komina président maintenant ouais sanga wala sepeli et puis wa tanga volonté bateau président mona bango ministre de justice mona bango et puis parquet mona bango ku ko ne pas kenda ba kenda moka moka bulute moka Félix moka kimia badi programme avec kisi mundelo tongo a ko la moka moto ba fuye yo so bakangi na mosi na yo bala la mosi na yo yo ba tokraka na mission na yo a na base de bango kasi sengeli ko signaler que au cours de l'opération Oyo, quelques personnes bazalaki interpellées, y compris d'équipement pe ba armes blanches. Ndenge commandant y a la police nationale congolaise en charge de la ville ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba à Talissi. Na enquête tango balobi ke bautaki awa nde opération esalemi na concours ya ba autorité nyonso impulsion ya yemo comme konzi ya mboka oyo alingi te makambo ezali koternir image ya mboka omoni yo moko ke eza makambo ya soni ezala lokola c'est un pays sans loi alors que les institutions sont là yango toyaki tia bango maboko na tango na biso ya police na tango na biso ya service nde air toyaki awa tia bango maboko au moins 137 personnes tokamati biloko ba machette une centaine tokamati drone moko ekufa oyo ebandaki kosunga bango babangisa koleka biloko nyonso wana nde yango topresente déjà liboso ya justice tozali na elika ete mpo eservir d'exemple audience publique wana foraine wana ekoya kosalema awa ezali proposition tosali bakonzi bakotala na niveau ya justice ce qui est faisable soki awa soki kuna na Gombe esika bazalaki wana nyonso hiérarchie ya justice nde kodetermine kaka ndenge omoni wana la police ekotikala awa jusqu'à ce que question ya lopango oyo ezala vide complètement. Ah oui, la loi est dure, mais c'est la loi. La police a sali devoir naye ya ko rétablir ordre public pe ko protéger bas citoyens pe ba bien na bango. Dossier est commis désormais na maboko ya justice congolaise. Affaire à suivre.
Bama tabaki tababa lukola mabele fils mani boyka machine na préféra nanga bino bo sepelaki na ba image bo pesa merci na 4 fois champion Israël Omboui autrement dit champion play régie finale ici mamaki na l'ingénieur le plus mystérieux yenda zali ko salanga ba bien mikolo oyo bama tabaki tababa lukola mabele ngai na bio tukutani lubi.